Vous dire toute ma gratitude pour l'organisation de la clôture de ce jubilé. Je remercie d'abord votre curé, le père Jean-Louis Boboga, c'est son nom, hein? Et à travers eux, c'est l'ensemble de la congrégation de prêtres de Sacré-Cœur à qui l'archevêque a confié l'administration de cette diocèse que je veux saluer et remercier. Particulièrement à travers le supérieur provincial, ici représenté par le secrétaire provincial, que je charge au nom de l'ensemble de l'archidiocèse, au nom de l'ensemble des fidèles de cette paroisse, de transmettre mes gratitudes à la congrégation de prêtres du Sacré-Cœur de Jésus pour leur implication dans cette paroisse. Au-delà de la congrégation missionnaire, il y a aussi des congrégations religieuses qui sont sur le territoire de cette paroisse Saint-Clément. Je ne sais pas combien il y a là, parce qu'il y a tellement de mouvements, mais je sais qu'il y a les sœurs de Saint-Joseph de Cuneo qui sont là depuis longtemps, et je salue et que je remercie pour leur présence dans ce point qui a été longtemps oublié. J'exprime toute ma gratitude au conseil paroissial. Conformément à l'esprit de Omnia Omnibus, le curé n'est pas le propriétaire de la paroisse. Le curé n'est pas le patron de la paroisse. Le curé est un serviteur qui travaille en collaboration avec les autres forces vives de la paroisse. Et cela s'exprime au sein du conseil paroissial et même au-delà du conseil paroissial, c'est le conseil paroissial élargi. C'est collectivement que vous portez la charge pastorale de votre paroisse. Je voudrais ici exprimer ma gratitude aux uns et aux autres qui assument une parcelle de responsabilité pour la bonne marche de cette paroisse Saint-Clément. Dans un pays où l'espérance de vie ne dépasse guère 48 ans, vivre 50 ans, c'est déjà vivre longtemps. Sous d'autres cieux, 50 ans, c'est rien. Mais au Congo, atteindre 50 ans n'est pas donné à tout le monde. L'espérance de vie au Congo, ça continue à descendre. Aujourd'hui, c'est autour de 40 combien? Il y a des médecins ici, ils le savent. Ça ne dépasse pas 48 ans. Si tu as eu la chance d'accomplir 48 ans comme nous là, il faut rendre grâce à aujourd'hui 50 ans. Je voudrais ici vous saluer et vous féliciter pour votre constance dans la foi. Saint-Clément est une paroisse bien connue, une paroisse qui a bien porté de fruits et de bons fruits dont l'église de Kinshasa est très fière. Votre paroisse a déjà donné beaucoup de serviteurs.
pour partager ce moment de bonheur. Évêque du diocèse de Molégbé, qui est mon diocèse d'origine, aurait bien voulu être ici avec nous. Malheureusement, aujourd'hui, il doit ordonner de prêtre dans son diocèse. C'est dire que la foi dans votre paroisse est bien vivante. Amen. En cette solennité du Christ roi, la parole de Dieu que nous venons d'entendre met en évidence une réalité sur laquelle aujourd'hui nous devons méditer. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année. Il ne faut pas confondre l'année liturgique et l'année civile. Nous sommes ici dans l'année liturgique. Nous clôturons aujourd'hui un cycle de notre méditation d'aujourd'hui. C'est la fin du temps. La fin de l'année liturgique. Bientôt, ce sera aussi la fin de l'année civile. Nous devons réfléchir, méditer sur ce qui adviendra à la fin du temps. Il y a une certitude de foi qui nous dit, à la fin du temps, le Christ reviendra dans sa gloire. Le retour glorieux du Christ. C'est une certitude de foi. Et cette vérité nous renvoie à une méditation qui doit nous aider aujourd'hui. Qu'adviendra-t-il à la fin des temps? Quand le Christ reviendra, qu'est-ce qui va arriver? Boboto. Le problème, c'est que le Christ lui-même dit, quand ce moment-là arrivera, personne de nous ici ne sait ni le jour, ni l'heure. Ça devient sérieux. Quand il viendra, personne ne sait. Mais qu'est-ce qui va arriver? Notre foi nous enseigne aujourd'hui à méditer sur ce que le Christ, ce que la foi, notre foi chrétienne nous enseigne. À la fin des temps, il aura 4 réalités, 4 vérités qu'il ne faut jamais oublier. Bogoto, il n'y en a pas 5, 4. La première, c'est quoi? La mort. La mort. L'iwa. Tout le monde, moi en tête, nous mourrons. Qui doute de ça parmi tous? Tous, nous mourrons. Et quand ton temps viendra, tu ne pourras pas déléguer quelqu'un. Tu ne peux pas envoyer des avocats pour te défendre. Quand c'est ton temps, c'est ton temps. Que tu sois petit, grand, homme, femme, intellectuel, illettré, pauvre, riche, quand c'est ton temps, c'est ton temps. Ça doit nous donner à réfléchir. Le problème, c'est que ce temps n'est pas le même pour tout le monde. Ce temps peut advenir pour moi aujourd'hui. Même pendant que je suis en train de vous parler, je peux tomber et partir. N'est-ce pas? Ça peut être demain. Et vous allez pleurer. Ah, tu as la paroisse, la biso, à Keika Tapoye.
Mais ça peut être dans 10 ans. Mais même dans 20 ans, plus. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Première vérité. Deuxième vérité, qui adviendra. Le tribunal, ce n'est pas le tribunal que nous avons ici à Palau, où votre territoire, c'est pour la votre population. Vous allez avoir incorruptible. Nous serons jugés conformément à ce que nous aurons fait ou nous n'aurons pas fait. C'est ce que le Christ nous dit aujourd'hui dans l'Évangile. À sa gauche, c'est réservé l'expression biblique, c'est le bouc. Là où on le cherche, le bouc, le bouquet. Et le jugement ne portera pas sur le nombre de fois que j'ai été à la messe. Au voto. Le jugement ne portera pas sur le nombre de fois que j'ai communié. Communier, c'est bien. C'est le signe que j'essaye de me régler conformément aux lois. Mais ce n'est pas tout. Le jugement porté. Vous qui avez été digne de mériter ma confiance, allez. Je vous réserve cette place parce que quand moi j'étais étranger, vous m'avez appelé. J'avais faim et vous avez eu souci de moi. Vous m'avez donné à moi. J'avais soif, vous m'avez donné le l'eau. J'étais nu, vous m'avez habillé. Eux-mêmes vont s'étonner, Seigneur, mais à quel moment nous t'avons vu? Quel moment? Et c'est la réponse du Seigneur qui nous donne la réflexion aujourd'hui. À moi que vous l'avez fait. De la même manière, les mauvais qui sont à sa gauche vont aussi s'étonner. Vous nous reprochez de ne vous avoir jamais donné de l'eau à boire, jamais donné à manger, habillé, accueilli, etc. Mais quand est-ce que nous avons vu? Le Seigneur leur répondra, c'est à chaque fois que vous ne l'avez pas fait au plus petit des miens, c'est aussi à moi que vous ne l'avez pas fait. Des charges qu'on occupe dans la société, plus ta responsabilité est basse, la charge qui te revient est moins importante, aussi ta responsabilité sera proportionnée. Plus tu montes dans la hiérarchie de responsabilité, plus ta responsabilité sera proportionnée. Ainsi aujourd'hui, en célébrant le Christ roi, c'est Jésus lui-même qui se présente à nous comme un modèle. Modèle de chacun. Comme nous aimons le dire dans notre pays, tout le monde peut être Mokonzi, chef. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. On a besoin de leaders. On a besoin de chefs. On a besoin de rois dans notre pays. Seulement, nous devons bien comprendre la signification de l'autorité. Occuper le poste de responsabilité signifie être serviteur. Et le mot qui désigne les hautes charges de l'État, c'est l'expression ministre. Le ministre. Or, étymologiquement, ministre signifie c'est un serviteur de la communauté. Même si la responsabilité est accompagnée d'honneur. C'est pas mauvais. Il y a des honneurs qui sont liés à ça. Mais l'essence même
qui ont des parcelles de responsabilité dans la communauté, c'est d'abord rendre service. Comme le Christ lui-même l'a dit dans Christ, la première lecture. Un pasteur, son souci, c'est prendre soin de ses brebis. Son souci permanent, c'est la vie de ses brebis. Surtout, regarder tout ce que le Seigneur lui a donné et examiner est-ce qu'ils sont en bonne santé. S'il y en a qui ne sont pas en bonne santé, ces brebis seront au cœur de sa préoccupation. Le texte d'Ézéchiel nous dit, Dieu représenté dans le Nouveau Testament par Jésus-Christ lui-même, qui est le roi de l'univers, c'est Dieu veut s'occuper personnellement des siens et leur offrir les meilleures conditions de vie. C'est ça être roi, c'est ça être responsable, c'est ça être chef. Et Dieu lui-même dit, c'est moi, le chef, qui prendrai soin de mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer. Parole de Yahvé. Je chercherai celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui est égarée. Je penserai celle qui est blessée. Je raffermirai celle qui est malade. Je veillerai sur celle qui est forte. Je prendrai soin d'elle avec justice. Ézéchiel 34, 15 à 17. Voilà les contenus du royaume que le Christ nous propose aujourd'hui. Le Christ est roi. Ça signifie qu'il est venu nous proposer un royaume, un monde nouveau, un monde de fraternité, de solidarité, où nous apprendrons à prendre soin les uns des autres. Un monde dans lequel il aura le règne de l'amour, le règne de la fraternité, où nous ne serons pas seulement préoccupés par nos intérêts personnels, mais les intérêts de ceux que le Seigneur a mis sur nos chemins. Les dimanches prochains, nous entrerons dans le temps de l'Avent et tous les textes que nous entendrons à partir du dimanche prochain magnifieront ces temps nouveaux. Le temps messianique, le temps que le Messie viendra pour instaurer entre nous. Pendant ces temps, il n'y aura plus de méchanceté dans nos cœurs. Et nous entendrons que dans ce royaume-là, que le Christ vient instaurer avec la fête d'aujourd'hui, là, il n'y aura plus de venin, de méchanceté. Même le loup vivra en paix avec l'agneau. Les petits enfants joueront ensemble avec les serpents, le cobra, et ils ne leur feront plus de mal. Les léopards brouteront ensemble avec la chèvre. C'est que les léopards, le cobra et tous ces méchants animaux auront perdu leur méchanceté. Ce sera le règne de la fraternité universelle. Je dirais même le règne de la fraternité cosmique, parce que nous vivrons en paix avec l'ensemble du cosmos. Nous nous regarderons
comme de véritables frères et sœurs. Et notre unique souci, ce sera de nous engager afin que de mon travail, de mon engagement, mes frères, être roi. C'est ça, être ministre, serviteur. Si je suis roi, si je suis chef, cela signifie que de mon engagement, que de mes actes à moi, mes frères et sœurs puissent vivre heureux, puissent vivre dignes, puissent acquérir plus de considération et de dignité dans la société. Bana balikota ya Nzambe Bogoto Bondeko na bokuse penza lokola tokuti koyoka lelo ezali eyenga enene ya Kristo mokonzi wa molongo mobimba elingi koloba te awa onse mokonzi mosusu oyo aleki Yesu Kristo azali te mpe tosengeli komanyola na bozindo mpenza lobi mpe bayebisi biso te lelo ezali eyenga ya Kristo mokonzi ye moko apesaki biso ntango bamemi ye mokolo mobili mosantu oboso bwa Pilato mpe Pilato atuni ye yo ozali mokonzi Yesu Kristo ye moko alobi nini nazali mokonzi nde nazali mokonzi tende te kasi bokonzi bwa ngai bokeseli mosika na bokonzi bwa se olenge na se mbele natambolaki na basoda mbele basoda bangai babundeli ngai etumba ngai natambolaka na basoda te mokonzi oyo aponami na Nzambe mpe Nzambe yati ye soko mokonzi akomi koyoka somo iloko ya mabe ezali wana Nzambe mokonzi azali mokengeli wa mpata mpe mokengeli wa mpata akoki koyoka somo to kobanga mpata ya ye te tomanyola Yesu Kristo mokonzi wa molongo mobimba aye koteya biso mpe eloko ya liboso ndete awa tosepeli eyenga ya Kristo mokonzi tokomi na suka ya linaka ya eklesia tokomi na suka ezali se elembo nzoka nde Yesu Kristo alingi te biso banso tomanyola makambo na nkembo tokeba na makambo manene makambo mana nalobi yango awa natangi bobele mibale na français kasi mibale mosusu wana etikali nalobi ya liboso ezali nini liwa soko moto ayebi te ye akotika bobele na mokili moye mpe akokufa te atombola mosaka nani moto te biso banso tokokende nécropole ezali kosila biso nécropole tani koboto toya wa ose po ya bobele toya wa pona bobele te tozali baleki nzela nous sommes des pèlerins oye okokende mpe basusu bakoya nsima na yo
lokola basusu bayaka liboso na biso. Nous sommes des frères de rein. Lelo nazali awa, nazali episkopo wa Kinshasa. Lobi ezalaki ngai te. Episkopo mosusu azalaki awa. Akei sima na ngai moto mosusu pe akoya. Tozali baleki nzela. Pe mokolo mwaliwali ya ngai nayebi yango te lokola Yesu Kristo alobi toyebi mokolo te pe toyebi ngonga te. Yango wana atebisi biso alobi nini? Bokengele bomilengele zambi toyebi ngonga te toyebi mokolo te. Tribunal ya Nzambe ezali kozela ngai na zuzi moko azali wana pe zuzi wana ata oye na conteneur ya dollar akotala yango te. Zambi zuzi wana alingi likambo ya corruption te. Nous serons jugés. Olinga te tokoleka kaka na tribunal wana. C'est la deuxième vérité fondamentale. En français, on appelle d'ailleurs les 4 vérités dernières. Les 4 vérités dernières. Tribunal ya Nzambe. Ya misato, ezali nini? Soko toleki na tribunal. 2 possibilités ezali kozela yo. Olongi na likambo, okei wapi? Paradiso eyambi yo. Libéré. Les 4 vérités en sous-souter, makambo pamba te. Bakosambisa biso, koya makambo biso tolobi te. Ça, c'est aussi important, mais ce n'est pas le plus important. Bakosambisa biso à partir ya makambo yo sala to osala te. To sali ya malamu to ya nzoka nde osengelaki osali ya motel, tu seras aussi condamné. Makambo osalaka lelo toyebi te osuka ya molongo ntango Yesu Kristo akobenga biso makambo mana maso makoleka oboso bwa biso lokola filme ya bomubwa yo okoleka yo moko okotala yango. Jugement ekosalema ndenge wana ekozala te yo yaka kosaba likambo te. Yo moko ofali pe filme ya bomubwa yo kozali koleka te na suka. Pe tango ekokoma na suka zuzi ye moko akotuna yo moko kata likambo moboto yo moko kata likambo ndenge yo moko omoni ya lokuta ezali lisusu te okokata yango yo moko conformément à ta conscience et conformément brille sur tes actes. Moboto yango wana lelo awa tozali kosepela yenga ya Kristo mokonzi ye moko abilakisi na biso lokola ndakisa. Ngai nazali mokonzi, bolanda ndakisa ya ngai, bolanda ndakisa ya bakonzi banse te. Bakonzi banse bazali kolanda, bazali koluka se lokumu la bango moko. Kasi ngai Yesu Kristo na ye pote bato babika, pote bato bazwa bolamu pe bazwa yango mingi, pote bazala malamu. Bongo lelo bana balikota ya Nzambe soko tolingi kosepela eyenga ya bokonzi bwa Yesu Kristo.
na ndenge te ebotela biso mbuma na bomoi bwa biso toyeba komekola ndakisa ya Yesu. Atako ye azalaki mokonzi monene, azalaki Nzambe, kasi ye amikitisi bayeba tombwama ye Yesu Kristo amikitisi pote biso bato ba mokili totombwama. La spiritualité de la kénose de Saint Paul. Un Dieu, tout Dieu qu'il est, il s'est abaissé comme nous entendons dans la lettre de Saint Paul aux Philippiens. Tout Dieu qu'il est, il s'est abaissé, mais il s'est abaissé non pas par amour de l'abaissement, il s'est abaissé pour pouvoir relever ses frères et sœurs. On appelle ça un mouvement dialectique. Plus Dieu s'abaisse, plus l'homme est relevé. Ndakisawana ete ya biso na bomoi bwa biso kozala bokonzi ezali mabe te. Nzambi mboka esengeli ebongi na bakonzi, kasi lolenge na kosalela bokonzi totia miso epai ya Yesu Kristo oyo amilakisi na biso lelo bo mokonzi se moko wa molongo mobimba amikitisi pe soko yo mokonzi omikitisi okokoma moto monene omiso manzambe pe omiso mabali po ya kotaumbwa yo omikitisi po ya kosalela bato Nzambe akokosa na yo mokolo moko te okozwa mbano pe okozala mokonzi na lolenge la Yesu Kristo osuka ya bomoi bwa yo. Gracia ya Eucharistia tozwi lelo pe tokozwa na Eucharistia ya lelo esalisa biso pote na bomoi bwa biso toyeba komanyola, toyeba kotongola na bozindo penza tina ya kozala bokonzi okati ya mboka, okati ya eklesia. Nazali mokonzi elingi koloba te. Yesu Kristo amipesi na biso lelo lokola ndakisa totala ye, totia miso epai ya ye, bongo toyeba komekola ye pe soko totali bongo ekolo ya biso, mboka ya biso ekubongo. Mboka ezali kokufa, mboka ezali kobeta. Nzambi biso banso totondi na lolendo nde ezali kobebisa ekolo ya biso Kongo. Moto na moto azali kotala kobele bolamu bwa ye moko, bolamu bwa libotali ya ye. Bino moko botali ndenge nzela ya koya epa na bino awa ndenge ekomaki mawa mingi. Kasi mosala ezali kosalema, ezali mosala bobele po ya bato bazwi desizio wana te. Mosala mona ekosalisa bato banso bafandi na ngambo ye. C'est ça le travail d'un chef. Bongo tosambela po ya bayangeli ba ekolo ya biso pote bayeba komekola ndakisa ya Yesu Kristo, bayeba kosala mosala bobele po ya bolamu bwa bango moko te, kasi po ya bolamu bwa bana Kongo mobimba. Moto azali na matoyi makoyoka, moto azali na motema makondima, oyo pe azali na makoki makokokisa. Canta
liboso bolamu bwa bato bandima te Kristu azali mokonzi wa bango banso tosambela. Bakamba libota ya bango na bosembo mpe na boboto lokola Kristu akoyangelaka eklesia ya ye tosambela. Kristu lokola mokonzi wa biso tondima te akamba biso onzela ya libiki tosambela. Tosengi yo opesa biso mango zambi ya Kristu mokonzi wa biso. Amen.
Manitoba et Tata Episcopo Yamba Makosa Koli Oya Plansa Wiko Manisu.
mosala mwa biso mpe libikili ya biso yo tata mosantu nzambe wa bokasi boso mpe wa lobiko. Mokonzi wa biso Yesu Kristu mafuta masai pote azala nganga nzambe na lobiko mpe mokonzi wa molongo. Tokoyembela nkembo ya yo mpe tokoloba tango iso yo mosantu yo mosantu yo mosantu. yo nziba ya bosantu bonso yango wana tokobondela yo santisa mabonzama ye wakitela mango makomela biso nzoto na makila mamokonzi wa biso Yesu Kristo. Mokolo bakangaki ye amipesi mpe andimi koyoka pasi akamati mpa atoli yo abukili yango apesi bayekoli baye alobi kamatani bolia yango bino banso eye ezali nzoto ya ngai.
esilisi bango kolia akamati penkeli atondi yo lisusu apesi bayekoli baye alobi kamatani bomele yango bino banso eye ezali keni ya makila mangai makila mabondeko bwa sika mpe bwa seko makosopana mpo ya bino mpe mpo ya bato banso na ntina mpe bozwa bolimbisi bwa masumu bosalaka boye mpo ya kokanisa ngai. ekukula biso nzoto na makila ma Kristu eli mosantu asangisa biso tokoma se tumoko. Mokonzi kanisa iglesia yayo epalangani onse mobimba okolisa bulingo bwa yo mitema mya bana bayo. Kanisa papa wa biso François na episkopo wa biso wa Lokungu Fridolin ba episkopo basangisi baye na banganga nzambe banso. Bazalaki na elikya kosekwa